Matundo bandeko balandi émission baindo bola muka mbote mabota mabino mbote na bandeko yonso bokolanda kabiso awa na République démocratique ya Congo ponini te bino bandeko yonso bobi kolanda biso bongo libanda ya mboka na nzila ya internet pona mbala yoko lisusu to meseni koloba to kotika te koloba yango émission baindo bola muka ko yako mabota mabino na tina se yoko koluka kozongisa conscience ya moto moindo na nzoto ya moindo Moinda se kotambola na kozanga conscience. Yango aliaka bisuka ya dendo. Yango kosomba kabiloko baze koteka na fulu. Yango kendaka kosomba sous-vêtement ya tombola. Yo mobola ya yambo moindo nzoka nde yo motofandi na mabele tondi kita. Talentina ne songanzila benga mibongo mokobi misala ya 1921. Ponini te bangunza kati na religion africaine vutuka mfumu kimbangu bayeli susu kozongisa moindo na esika bungela talatina manaka mabiso mabianga mibongo baindo bolamuka toyeli susu to solola na bino bandeko na mayematali ya conscience po nini toze koluka kosimba conscience ya bato po conscience ezui malnutrition inconscience nde batili yango vitamine engrais chimique nzoka nde révolution yeto eko sala na eleko ye nase ko pesa kabino lisese o yombala moto yonso ko sala révolution na mboka ya ben conscient akonyo kwa makotia lokoni ya moto longengo na nzila ya aveugle soko yeyi ko sala révolution na mabele ya ba inconscient ezelo kola moto azeko nyokwa makoluka kongalisa nzila ya aveugle na lokoni ya moto aveugle to tseli longengo akomona kakate yango ba Thomas Sankara bakenda yango Mbuta Lumumba kenda tango atelemi bato yoso nchonga njinga na ye ba inconscient yango Muse Kabila kenda atelemi tout autour na ye ba inconscient yango Laurent Gbagbo keiko nyokwa mela na CPI atelemi tout autour na ye ba inconscient yango bakwame kluma bakendela yango Samuel Edo bazeko kata matoy président en exercice bolumbu médiatisé mpo njonga njinga ba inconscient yango bazeko zwa bomengo ya baindo ya ba congolais pétrole na biso na mwanda na onshare na offshore na maipe na mabele to yebite combien de 1000 barils par jour oyo bango baloba yango wana soko baloba na biso na onshare to salaka 22000 barils le jour yango biso pe to tangi yango etikali bongo même na gouvernement soko baloba na offshore to salaka autant de barils le jour yango biso to ko répéter moto azena ntango contrôler te po nini ba inconscient moindo azé inconscient ofandi likolo ya diamoze ko senga tige ya likaya oze malheureux na mboka ye milona eze toze na bana ya kwa shoko na mboka ye toze na nzete libaya yonso mokileze na yango posa na forêt équatoriale tondi na forêt de Mayombe tondi me bato bazangi bakiti bato bazekola na ndako ya ndele ezanga porte tozena colton tozena uranium tokosisa kotanga te tozena bibale me baindo bazeko kufa na posa ya mai baindo bazeko kufa na posa ya mai inconscience balongoli biso na esika esengelaki totala batalisi biso esika mosusu mpo nini au départ, au nom de la foi. Au nom de la foi. Yambo Yezwa Kota. Yambo christianisme meya. Moindo wana acteur. Yambo christianisme me kotawa. Moindo wana créateur. Yambo christianisme me kotawa. Moindo wana maître ya mabele na ye. Yambo christianisme me kotawa. Moindo wana actionneur. Yambo christianisme kotawa moindo wana
mokonzi ya mabele yambo christianisme ekotawa moindo mokonzi pese komisalela biebiso azena biango posa metango christianisme ekoti tango christianisme ekoti moindo ya christianisme observateur ya mokili biloko ya mokili ezena ntina te ya kokenda kosala yonso na lola na posa ya mai ya kokenda komelela na lola na bili ya kokenda kolia na lola me balobi lisusu na lola nzala ekozala te me balaki bato bakolia malamu na lola. Quelle confusion. Soko nzala eza ete ntina ya bili eza ete moindo wana avec christianisme esclave au nom du christianisme nde batia moindo kadena na monoko bakata maboko bakata makolo bakata kingo totekama nkoni ekotekama kabongo te mindele basakani na basi ya baindo base kokata bango na se balobi basi ya baindo lokwa babotaka mingi seke baokaka pasi te mwasi ya moindo aboyi ba violer ye po bazalaki ba être spirituel bakangi lokolo ya mwasi na punda bakangi lokolo ya mobali na punda babeti bafimbo punda kei moto apasuki katikati au nom du christianisme. Lelo élite intellectuelle va répéter nini va reproduire nini Olimbisa toze na problème particulier te na élite intellectuelle kasi soko mabeze sengi ko dénoncer yango. Élite intellectuelle répétée Bangkok na biso bazalaka ba sauvage. Élite intellectuelle répétée bakoko na biso batambolaka balataka nkasa. Élite intellectuelle répétée bakoko na biso balataka poso ya nzete. Bakoko na biso bazalaka non civilisé. Mais c'est contradictoire. Pourtant go bakei kotanga biso tolekaki na académie de beaux-arts. Bayo so baleki na académie de beaux-arts, batangi histoire de l'art, batangi filmologie, batangi musicologie. Bayebi na histoire de l'art, civilisation outeli na Égypte, Égypte ancienne baindo. Dessin scientifique, géométrie, nin, trigo, ninyo ebotami na Égypte te, peinture. Tango bomona ka pyramide wana, ezena calcul moko, tokosa la bino manaka mobimba trop scientifique. Po batonga pyramide, sima ya la kite. Soko ba grille ya la kite, mabanga ya pyramide est superposé. Superposé. Ba dessin yonso ye ba sala na kati ya pyramide. Soko ezena banje industriel te ba kokoka ko sala yango te. Po ezena mabanga ya minene, fo ba tailler yango po batika manuscrit. Moto ya ndenge wana ba réduire yo en poussière po baloba otambolaka bolumbu. Moto azeko tonga lokwa pyramide. Eloko lokwa pyramide moto azeko na mokanda na bango botangi soko pharaon azaki komela mai na coupe en or. Moto azeko komela mai na coupe en or azeko bolumbu alati nkasa. Moïse est né grandi en Égypte. Tango keipa beau-père na ye Jéthro na Madian. Balobi na ye Moïse ôte tes sandales car c'est lié très saint. Ba sandales wana twaki wapi? Na Israël était. Moïse abotami na Israël était. Ayebeki yango même pas. Ba bongoli masolo mpo nini? Po bato yonso ifalaki bandima. Zemi ya molimo mosanto. Mwana moko ya Nzambe fils unique. To ebite Nzambe moka sepelaka kata mabota to tango aboti ende akomi stérile. Point d'interrogation. Marie mwasi ya Nzambe oyo baboti na ye Yesu. Zemi tango yaki ya molimo mosantu eye na mopepe.
Nandoto aloti molimo mosantu angelo aye alobi na ye okozwa zimi. Mais zimi wana ekokaki kobotama na une semaine. Po eze ya molimo ya nzambe. Ekokaki kobotama na 2 semaines. Mais curieusement zemi wana elandi principe ya bazemi ya batata na ba mama ya mosuni. 9 mois. Maria Luka esika ya kobota maternité. Soko abotaka epai ya bibwele na sentimate. Makoki ya maternité nde sangaka Joseph. Meto tuna na ino. Joseph oyo aze kobokola mobokoli ya zemi ya nzambe epai ya Marie. Po esika kotelaki Joseph est innocent. Mais si que ze koluka kobota mela, Joseph a commis témoin. Bakende sika oyo na ye Joseph. Nzamba tchaki ezala wana batelela nga zemi, point d'interrogation. Lokuta oyo yonso ekangi elite intellectuelle. Ekangi Afrika, ekangi conscience ya bato. Moyindo ayebaki komisale la biebiso azena biango posa. Lelo ozeko solana moto professeur des universités lobi bakoko na biso basalaka nini basalaka boatu nde loko nini. Bongo yo zena mikanda soko jomi ba diplôme belé. Yo salini. Ata tongo kokite. Est-ce que boato wana oyebi étude nini basala ki po basala boato. Tango bazeko tala libata likolo ya mai. Babandi ko sala étude. Okokata nzete ya lingolote, okokata nzete ya avocat sana ngo boato. Ezena nzete mobimba. Bakei bakati bapesi forme. Mondela salaka rado, lelo akolisa forme rado te. Kasi akolisa forme ya boato akei nango bato te lelo bapake bosoko biloko nini asali. Yo na ba ebele ya ba diplôme ozena yango osali nini. Moyindo wana oyo azaki sans ba diplôme, sans christianisme, sans biblia. Moyindo wana yebaki komisale la mafuta. Lelo pour le chimie, faut parler magnésium, calcaire, sokonini pour benga chimie. Maintenant nzite ambila osili yango etela okatimbila ekeina ba processus eyonso ekendaka ekaboli mafuta mibale, huile de palme, huile végétale. Moto ya soba kaka moto sali formule wana. Basali savon. Na ba ba kokenda ka Équateur. Masulu oyo bakamoli na mosaka bakotia yango lelo ya ebale. Eko benda mbembe po yango tango azeko fula mwa fulufulu na yango wana mbemba lingaka mingi ko ya pene na yango. Bato wana bazalaki bazoba. Lelo unité de mesure ya mayele ya moto et comme papier diplôme na parlement wana soko zena 2-3 diplômes était kokanisa yango même pas pour nini ba kopiaki constitution ya bana ya Maria. Sans christianisme Moïse doit évoluer. Âge à Pierre Poli, âge à Pierre Taillé, âge à Méto. Sans mondele, évolution. Sans mondele, évolution. Mais avec mondele, après sur papier. Mais Bobo Sanate, roi Léopolda Zekoloba. Tant que Zeko Tinda ba missionnaire. Bola kisabango te mayantina kasi bola kisabango maye ko bungi sabongo makanisi na bango. Lelo mokile reproduire bebozopa libanda ya oyo loposo pemba komaki mayele zete libanda ya oyo mondele ya sali recherche mosusu ya lité s'il te pas ira moyindo soko komaki
nzamba salaki mokilo na liloba etikali ndenge wana kotuna kutu mituna te po mituna ya makambo ya nzambe pesaka liboma me ata soko bolobi kaka nzamba salaki mokili na liloba bato babingeta oui nzete zala nzete yali mais na de millions d'espèces ya banzete yesingeli mokili nzamba zalaki kotanga moko nzete ya manga ezala nzete ya avocat ezala tu ya lobaki kaka nzete ezala yango moko miponi nazala nzete ya lingolo nazala nzete ya avocat nazala nini mais alobaki biloko ezala mbishi ezala na moto nzambe maloba komaki likukuma yango akokaki koloba te moto zala ake koluka mabele asala point d'interrogation ye mesana kokela na maloba bongo na moto amipesi mosala po nini aluki na basungi créons l'homme à notre image asengi na bato oyo bazalaki na ye soko pe milimo oyo bazalaki na ye tosala moto na lolenge na biso mais sika moko baindo foto zala mayele yango tolobaki manaka ye kozongisaka conscience ya bato nzambe ayebaki ke ndeke po abotana bakoba kozala asali ndeke mwasi na mobali mbisi na mai mwasi na mobali ata nzete oyo bomonaka nzete ezali na parti ya bomama na parti ya botata bomwasi na kimobali me na bonzambe na ye ntango asali moto abosani ke moto mpe po abotana fo azala mwasi na mobali ntango asali moto abandi kokende nda ye kosituka lobi il n'est pas bon que l'homme soit seul et là angai vraiment noze koka bapasteur baze kobimisela ngo misisa na kingo soko adana eva bali ambu matero lobi kaka loso na madesu kita ekite uti wapi balambeli yango wapi na mapata baze koloba yango na babafle sonorisation Adam na Eva soko bali akambu mate ofandi kaka boye pondo madeso na makayabu soko na kwange kita yo vraiment nzambe wana biloko yonso mibale asali mwasi na mobali na moto abosani il n'est pas bon que l'homme soit seul aye ko tsoye lisusu alisi epongi po alongola mopanzi to ebite potopoto asalelaki mobali esilaki soko mwasi aze mwasi po aze mopanzi ya mobali bongo mwasi ya léopard mwasi ya mboloko loko asalemaki na mopanzi ya mboloko mobali te aze nani mobali na mboloko te eze biloko yo basali yango na kingadiadia na kizwezwe na kimangobo théâtre mais à la grande surprise mokili esimbi yango baze kotambola nango lokwa couronne ya wolo baze kotambola nango lokwa minere baze kotambola nango lokwa richesse boyebi yonso ko ya contraire ya mokanda wana bati yango libanda bati ba garde fou na kati ya mokanda wana moto yonso ko ya kote ya bino nzambo ezali na kati ya wate azelo kuta mais to sala sommation avant na après avant christianisme moyindo wana homme fort moyindo wana homme fort parce que ba intellectuel ya mboka oyo bozwa katango bomituna nano ba pharaon ba viva mosusu ba 2000 ans avant soko Abraham mais banzoto na bango telelo yani bato basali formule ya mbomema wana lelo bazé ko mbomé moto na formule c'est pratiquement moins d'un siècle à condition bo simbate banzoto batiaka formule wana bokokyo simbate po soko simbi e bukani lokwa soko gratana mais botala banzoto ya ba pharaon telelo bazé ko continuer ko découvrir yango elle a li ba 10 millions soko ba 10 milliers d'années et c'est intact banzoto yonso ya ba pharaon ba kunda bango na ba jardin d'or brut était mais or travaillé ba chaînette ba bracelet ba or travaillé ba joaka tango ya kosala mosala pe ba yebaka eze mabanga ya talo eze biloko ya ntina
mondele tenda ekolakisa baindo ore diamant eloko boye eloko boye mokoka mo intellectuel okoka mo professeur des universités aze kotuna bankoko na yo basala nini libanda ya Yesu bomoye yalité biso yonso touti na Adana Eve. Il ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Soko liboso wana mindele mi bale babotaka baindo. To baindo mi bale bakoki babota mindele. Bongo lo kwa nzamba bongo wana tatika la moko. Lobi le lope libela na libela. Kasi le lope bokoki bofanda bobalani soko mokongo na mongala boboti pe chinois na bino. Po nzamba bongo wana kate. Biso yonso to uti esika moko. E katana ki na mbula nini? Biblia lobi esika nini nzamba lobaki désormais sikawa bokati bato na bato loposo na loposo bako se reproduire entre bango. Wana bokotalisa biso te esika katanaki. Fanatisme ekumbi bato na libunga. Moindo akufi. Etikali principe bako appuyer oyo eze makambo eze kokolisa inconscience soko eze makambo ekolamusa conscience ya bato bako etufe yango jusqu'au bout yango ba etufaka ya kimpa vita ayaki kolamusa conscience ya bato yango ba etufaka Mbuta Lumumba alaki alobi lisolo ya mboka oyo ya Congo pe Afrique ekobetama na ba Congolais. Nzoto nangai, bomo inanga yango te préoccupation. Mais nation congolaise. Mbuta Lumumba tika bila, wana bilaka. Babanga kinini? Conscience. Mousse Kabila Tangwaye ne jamais trahir le Congo. Le peuple congolais se souvient. Abandi kola kisabango ba massacre. Abandi ko ebisa bango ba Congolais boye bakake tumba yonso e bomba mina ba mabele ya Afrika ezalaka très bien organisé libanda balobi moto soko alali mbula mitano akola musa conscience ya bato ba effacer. Thomas Sankara alobi to ko consommer ya biso ya mboka. Abandi ko sala ba campagne populaire président de la République aze ko kota na quartier ko solola na bilenge po ya kola musa makanisi na bango ba utiliser kaka bras droit na ye principe na bango ya kala diviser pour mieux régner ba Joey Blaise Compaoré ba lesie soko salade soko nini a trahir moninga na ye. Soko ezema kambo oyo kokolisa conscience baye ba peshi apui mindule ba photo roman ba campagne d'évangélisation le lobe église soko ba remplir formulaire ba tindi instrument pour ba yebi opium du peuple okoka mo facilité moto moko aze soko na bandimi mitano me soko fongoli instrument na ye ingeta anyo kwa mite po adjo yango lokwa bayibi ekola lisa baindo pongi ekokenda ko servir na conscience ya baindo wana ba appuyer bino bandeko bozena mikili ya poto bakangi makanisi na bino bakola kisaka bino ata na seconde te bolamu ya mboka kitoko ya mboka bakokenda na ba fin fond na bamboka bango bakotisaki ba guerre baze ko filmer bana ya kwa shortcore wana yango baze ko tangisa bana bino boboteli na mikili ya poto bilia yonso ya baindo mondele autorisa kate pai na ye bana na bino deja bakabwani biloko bino bokolingaka bana boboteli libanda bakoliaka te. Intellectuel et yonso 99% français est synonyme à mayele
malamo bakola na mikili ya poto pour na village natal Bandoki. Ba honorable député et ba politicien, ba kondi, ba ministre. Basé na ba appartement na mikili, basé na ba villa na poto. Mais basé même pas na ba studio na ba village natal na bango. Etelo ya mondele. Etangisi bango kolinga mokili na ye. Ya ye mondele kopesa mokongo na mokili na yo moko moyindo. Yonso ya moyindo koma mabe. Na sambela nzamba bakoko na ngana yebi misala na bango. Yo sambela ka nowe yebi misala nowe. Molangu kwita tikala bolumbu na miso bana na ye. Tamosu koko na tikala ko tikala bolumbu na miso na binote. Men no wa tikala bolumbu azeko bina soko lisebu na miso ya bana. Men ye wana nowe yoko belelaka. Soko babi honore bakoko na obi na sambela bakoko na nga na yebi misala na bango. Oyebi ya Abraham bi senta. Oyebi misala na bango. Aliénation. Aliénation. Moïse doit perdre le sens. Ya kibomoto. A perdre le sens. Ya ko vivre à parfaite communion nan Nzambe na ye. Pour hériter Nzambe. Nzambe moko soko ndimi ka bota mwana moko ndeyo po komi mwana na ye. Mais butuna kape mituna te. Akufaka po bato bazwa bolimbisi ya masumu. Bongo boni depuis akufa ba nilali felote masumu ezeko konte kaka. Akufa na échec. Ajwa kate asalaka mosala ndenge longo banite théâtre. Mais po bati akumba bolanda ka bato ko bande kondombelo te akomema ona lifelo ya dessin. Lifelo ya dessin. Kuna na lifelo ba indo na mikila na ba furushe bazeko tia bato na moto ya dessin. Côté ya lola mindele na mapapu ya ba pigeon. Kuna mpunge ko beta katango yonso. Tomate na bango ya kamonene kwa kokoti. Sika na ebite kokoti kwa monene kwa nini? Tomate ngo pe na ebite ba kosela ngo nini po kuna nza réalité. Biloko tomona kana dessin mingi ba témoin de Jéhovah. Tomate kokoti. Motaze ko sukula bassin moko na lion. Wana yango wana paradis. Et fandi pe na cerveau ya bato. Bato bakomi ko espérer na yango. Mais total la christianisme tongi Europe. Kombo ya Yesu sali Europe. Bakomi ba nation forte. Et pas ina yo christianisme salini. Ok ko luka libala. Témoignage na bino christianisme na yeko kota soko retraite pona jwa libala. Mboka bato basala kate bakobala ndenge ni. Facture libala eze soko $5,000. Moto azeko telema na yeko kumisa monene ya Nzambe po tolingaki tolala nzala mais tokama kaka frère moko abimi apesi biso soko 6,000 francs mbala moko to jupe bilia loso ya mafuta to kalingi kaka bongo na mo matungulu to tse sardine bana badi yango na yeko kumisa Nzambe omoni na mikolo babeti maboko wow. Et pas ya bato mosusu Nzambe wana ya Bible christianisme azeko komisa bango makasi azeko inspiré bango tozeko tambola nabitap mokile bandaki yao bapusani yao yo moindo yemba kaka na ebite tango mosupe tozwaka tango te yango tolobi tokima na ino ezeko koba kozalisa biso ba inconscient ngai na tiaka matoi tango yonso na lekaka esika ba muyesu bazeko sambela esika na sosola kezelo sambo ya besclave ba muyesu basambela kate bato yonso ya ba religion importée ba ko sambela kate baze ba esclave balela ka liboso ya maître balela kaka tata yoro baki to kozala mituka simikila te soko komo rappeler yango tata poni pose ko mona koze mokila tata yoro baki tokozala soko le plus que vainqueur o rappeler yango tata poni po moni ke tata zeko kokisa te ala kaki lo sambo ya baindo ezekaka ya kolela pasi tata na jwa musala tata na jwa mabota tata na salabo ndeko moko ya mokolo
ya moyembi na mboka oyo alobaki mituna ye na duye ya note na mokili na koluka se na Bible. Dommage azeli lisusu na biso te. Mais telelo Bible ekoki kolakisa te moto moyindo auta wapi. Telelo Bible ekoki kolakisa te mwasi Kayen abalaka. Esika kendaka na pays de Nord mwasi wana utaka wapi. Ese na mituna ebele Bible ekoki kolakisa te. Nzamba kela maite na Bible ya wana bukutangaka. Na ebandeli esprit de Dieu mouvé au-dessus des eaux. Maye mizali la kana nzambe bandinzi la moko. Ngala pesi bino misato. Me bokoba. Boko mona mitune ebele na Bible ezangi biyano. Biyano pesa mina siku mia semono anza. Wana ne songianzila ba eko koba misala ya 1921. Koloba na bato total avant na après. Sans christianisme, sans ma religion importée, Moïndo Zalaki lo lenge kani. Avec ma religion importée, Moïndo a commis lo lenge kani. Ata imbwa na yoko bokoloko, soko pesie bilia akoti ya zolo. Poiso sola bilia o eze ya malamoto ya mabe. Boni boni Moïndo, yonso bako yela yo. Yonso bako yela yo. Yo yambaka kaka. Tetolobaki, serire yeze ko fungwama. Na bafongola yonso to kadena yeze ko fungwama na bafongola yonso eze ya kubwaka eze ya sécurité. Moindo christianisme rendre yo par terre inutile observateur ya mokili esalelo na arabe azokanisa esika na kokina bwakela bosoto na ngai lelo na zeko kamwa na bandeko islamisé basé ko koba ko kenda ko kota na ba mosquée na 21e siècle ba teki bino la majorité ya bato basé ko teka na Tunisie na Libye basé bato ya Est ya Afrique kuna basé à 90% ba musulmans mais ba oki bango mawate na ko épargner ko tila bino ba élément wana po binonde bato ya poto botindela kinga yango botala ndenge bazé ko sala basi ya baindo botala ndenge bazé ko sala mibali ya baindo bande kona bango soi disant ba musulmans yoka islam soko religion de paix wana bomoni na debito betili solo ya kala oyo christianisme salaka barabe bazaki ko wangana biso toteka baindo te na pays na période concordante bolimbisi histoire se répétaka lelo bomoni yango barabe bazaki ko teka baindo moyena 350-400 euros bazaki ko zoba basi ya baindo esclave sexuel au kotina ndako wana pana yo elambo kotika la kolata te bazé ko salisa basi ya baindo bolingo na banyama bibwele mbwana ngaze na posa ya nzoto na yo eze ko salema na miso ya bato yonso bato batikate pour prier sans cesse tozongi na principe ya basango babeti mbata na litama ya mwasi pesa litama ya mobali na ba dirigeant ye basé ko diriger Afrique au nom ya foi au nom ya intellectualisme ba ko kite ko simba ba valeur na bango lelo il faut tonganga makasi po mongongo yokana nesongi nzila luki bolamu ya bato durant période ya président Kabila menace ko kamwa na bato bazaki ko sala na président Kabila bamitia banguna ya nesongi nzila bo kanisaka te tango bomonaka nesongi nzila na RTNC na chaîne à Leki c'est gratuit. C'est payant.
tant mon soupe to fouti baluki baye basije te biso lo bakoyo nesungandila ba ekita kanda zeko loba basé ko tia bakal au nom ya foi mais nesungandila za côté ya nini ba valeur to bungisa biloko e ko sala ke ezongisa bokonzi et pas ya bakonzi na biso mais bango moko bakonzi batika likolinga ngote te soko motaze ko lakisa onzila taze na makodia supporter solo ya makodia lokola bazaki na ba diplôme kama ne songanzila simba élite intellectuelle te sango ya lobiko ya bato ezelo ko aliwa okokyo banga yango kasoko kima yango te tango muso siko zeko kanisa kokima nde sika liwa zalaka sango lobika loposo moindo boze komona te ata bakale zeko tia poto vivaka kaka bena bakale même osale zeko kenda yango to interpeller bino bandeko tolobi conscience azeko souffrir na malnutrition ba conscient basé moke bino mi balé mi sato bo komi bo zongi ba conscient bo partage ka ba émission ba inconscient ba hésita kate ko partager biloko ya porno ba film pornographique par rapport à inconscience na bango yango wana malamu ba pesa na ba position bala ki sana ba position ya mbeto par rapport à inconscience na bango ba hésita kate ko kabolana bakombo ya badrogo ebimisika na mokili par rapport à inconscience boni bino ba conscient boyebi ko partager te ba documentaire boyebi te ko partager makambo ya ntino ekola musa cerveau ya baindo tolongwa na ino na carré ya soko na triangle ya manger baiser et boire yango te ko sala bomo ya bato tokota na mosala $10 000 epai ya mondele epesaka efoli te akolatela mba ya griffe te akobenda valise na nzila te po asimbaki 10 000 eze chiffre d'affaires mais $1000 epai ya moindo ata du yango na mpasi auti komema soko basake ya orange na libongo akomi na bare babenga eprezo PDG bashikama $1000 ya pamba et comme pesa folie matondo bo souffrir to kabona po ya mokolo malelo etandeze ngonga tolobeli inconscience ezeko zo engrais chimique bino pe bo banda ko développer biloko yonso ezalaka na inconscience ezeko zo engrais chimique mais pour nini conscience continue ko souffrir na malnutrition ba conscient bazala muke alors inconscience est comme il faut s'imposer. Pour musicien yemba malam, il faut yemba bêtise. Pour yango wanande ezeko tekama. Talandenge conscience est imposée. Pour danser zayebana, fatika bibelo nyonso libanda. Inconscience est s'imposer. Moto ya sali mindule ayembi bêtise te bako somba yete. Bakoyoka peyete. Matondo, tobota makipoto loba. Kime afumo kimbangu balongo pe bankoko. Ezala na bino tokuta nimbala yasi. Pona manaka isusu. Matondo mingi.